Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Bonjour, bonsoir, ça dépend R beaucoup cause de l'amour. Les connus sont au message bon pour la chaîne la ciel ouvert TV les autres matoyés mais nous sommes au Yamakas. Oh c'est Sabino to le canson comment va baisser sur le camp baisser. Tout ça la rap pour le coup manzambe donc au cours ça nous peut se passer dans mon kili. Après que c'est vraiment pour gagner. Au gagner le côté bon au gagner mais nzambe nda côté là que mon temps kili. Le moto ene émission mo ya makasi eko se Sabino na mbi bon mosai monene na nzambe pasteur Massa Makia na côté Jean Mbote. Bonjour pasteur. Bonjour maman bene nzambe le kana opambola yo biso toye pona ko édifier bana nzambe omoni année oyo ezali première émission to sala na yo oyo mbangai nzambe le kana opambola yo parce que biso to le graba BST to le kapete ke to sa suko ba milliard na ba vie atamo na moko to bi bala nzambe ba kolanda ba ko zali édifier ba ko bitsama e ko zala bomo bala par preuve biso to sala kateke po YouTube futa biso depuis to banda to fongola chaîne oyo to zo ata infra ya YouTube te peto landela kango te donc apoto sala misala nzambe bato nzambe bakangola ma bato nzambe bitsama voilà oyo to sala ka mama bene nzambe aleka na pamblo parce que efitenga na plateau na yo pe na chaîne na bino ya moni kambolia ya kolobezali to ko répondre merci. Merci pasteur Massa Makia. Donc le lot comment il faut la vraiment prêt na ba question ou na poser il faut la claire. Pour la poser la claire ba question pour vous saluer l'eau il répondre à lui en donc pour camoufler pour côté la tête pour la ni pour contre dans le bas vraiment oh yo de bonne opinion non quoi pour nous s'exprimer na pesi bongo muto za bonga sima ya caméra na biso grand caméraman Josué Brown donc il wanda Ambote Belé donc merci beaucoup na 2021 za ba komisi biso la bino ba peso ça na ciel vert Ambote vraiment Belé na pesi merci beaucoup pa ya monteur na biso donc voilà c'est dit Makela Ambote Belé partout besoin na poto partout bolanda biso émission au Ambote Belé Makela Bambote Belé précieuse Makela ma fille chérie Bambote Belé batu nyonso famille Makela mon maman na ngai Béni Makela et Nathan Bambote vraiment Belé Esther bon Bambote trop maman na Marcelo Bambote Belé babona na bino exactement mbula moko ya makonne nzambe apesa bino au bozangi na 2020 2020 ezaki moko ba difficulté makasi mais depuis que na mbula o nzambe à côté de ce comment on va mettre au salon parce que Massa Makia la bonne église en 2020 et qui ko évoluer ndengani et puis en 2021 nous sala formé au salon ndengani pas la grande bazar pour ça. Merci maman ben 2020 ezaki année moko problématique yo oyebi to leki na ba coronavirus ba confinement soki banini vraiment batu ba via batu ezaki na malonga migité na 2020. Mais je crois que en 2021, nous sommes tous les malam, attaquons tout le monde, mais je crois que ça ira. Nous avons pas la question de l'église, ma membre de l'église basée Koya, et tous les autres, moko, vraiment, ça qui malam, parce que baki au Kanga, baki au confiné, bateau maman bene, mais baki au confiné chez cité. Donc chez ça mokolo mokili oyo ya tambola kalokola mopepe bakanga mopepe et ça difficile mais pour les tonga oyebi ke tozo tonga église ya nkolo o nzamba pesinga na kamba kava de bereka to comme na niveau ko ta batol nde to ça boto ça parce que batol les até to sommes quelques tol je crois que mikoloza ko yande ko dadi na pese mbote mingi les grands ingénieurs nzamba de kono pambola donc tout ça batol na remercier basel so nzambe bazo kusunga biso pour muselesa etambola Gordo Wangata docteur Yves Foloko apôtre major Wandila et puis maman Passina pamela maman
Lenga Isha, Esther Charlotte, Nzamba le Pambo la Bango, na ba kambinyo so be de Bereka, vraiment Moussa Stambo la Malamu, ceux que Batmaza Libanda Bagotia, une pierre pour na etonga ya Nzamba etongama, ezali ma bete. Baza décourager te pour batuzo so bazon baké église bâtiment za natina te. Eza natina église locale ezali na Bible pe ezali. Il faut tout sembler la place mauvaise propre, so nza mo toucher motema na yo, au ressemble soit à moi tol. Ata moi bonga couleur tonini et ça m'a bête maman bene n'était ce que tamo commentaire na tina na ça vraiment ma bête il faut que tu na misala nzambe depuis que nzambe ndi mtapambola biso to za ngo lelo nzambe ndi mtalinga ozalo na poto donc so teli batebe ke na poto na ba combat eza nzambe mtapundela bino yate ke bosu une église faut église na ngana sambela kunete na sala ni non ato sambela kunate moi quelque chose no kotsa nzambe ko bunde bito munene donc ya kokamwa place on doit coordonner pas beaucoup qui sont à travers comme moi 100 francs on nous paye ici le tour la pamba il y a quand la valeur ce qui est $10 ce qui $20 comme ça et aussi là vraiment bien sûr près de moi contribution dans on est pour vraiment église ma casse pour les cas nous avons vraiment aussi la grâce comme ton quotidien pour la c'est la première émission Nathalie n'a invité la pasteur Vincent Makela nous permettre il y a plus à moi quelques personnes ba meilleur vie banana et pour libanda pas na banana moi meilleur vie banana pas moi que papa porte attention à mon thème pasteur Vincent banana va te faire l'émission mais c'est belé maman vende oui c'est belé na plus OK merci beaucoup ça notre autorisation na pesa ba na souhaiter ma merveille ya mbula on a banana ngai na bande pas ya mes enfants parce que bon c'est bazar mes enfants chéris hein les enfants chéris Évangile c'est dit na moi c'était maman Nancy na pesipe ba me fait pas ya sœur na biso Mati na papa Nissé na bosete Liana même ataba na pa papa et papa dit na pese bombote mi ba Sephora bango ne so pese bombote za papa pour la bango na leki et pas ya sœur na biso sœur Jackie na mobile na frère Sélé vous so bon mingi na bango et puis na ba na biso za papa pour la bango sans oublier dans l'équipe na Belgique et pas sœur Mariam na mwana mbane papa John Nzamba le kana pambo la bango na principe pa ya mbote mingi pa ya sœur Mimito Maduda na mobile na ye Nzamba pambo la ye na ke pa sœur na biso Igetima na Hollande Nzamba pambo la ye c'est Myriel c'est base belé ba comme ça bokima na principe mbote pa ya c'est Brunel na principe mbote mingi na France na Belgique na pesi mbote mingi pa ya Sunda Tendresse Nzamba le kana pambola ye bango baza pan na biso a motema vraiment Nzambe azana bango je crois que mosusu soki Nzambe asali biso grâce to pesa bango mbote ata la katika to na soki émission mama beni merci beaucoup parce que bana Nzambe baza mama libanda ebele o balanda ciel vert ebele atenga bakomo la buti et puis on to benga na bango te me alanda ne ka chaîne to ba mbote na bino ba meilleur vie dans mbula mo ma nene mbula mo malamu banga bima COVID-19 ote ozona ngo bino te ko bino bana Nzambe ezo bakolo na bino bakolo na mote ezo ngela ka ba kuna en tout cas vraiment merci na bino bolanda absolu banda ceux qui za pour na bino te to sa ba émission te pour to tala maté bino botela ko pesa biso ba encourager biso to ça vraiment émission et on faut te pesa bino merci biso to ba ke to ba misa no to c'est la rende bino so bino bote to c'est ya ne mo ba pasteur ceux qui bandimba date ote ya ba banti donc bino pena pe pose à la wana donc dans le format batté la biso bien peut le bimulai pour ça beauté la vraiment ciel vert TV pour soutenir on peut la caméra moi trépied na yo moi machine en tout cas ça faut même vous filmer sa chaîne et comment munene ko c'est la et c'est la musala munene libanda to ko ndo lexamo awate donc pour tout ça ma publicité à bakeplo ko wana te pour Nzambe ne mtabik ça so to basali mais c'est vrai que musala ça ma tellement munene to mona ko pas soutenir bino ma casse beaucoup ça te pour s'abonner pour s'abonner et belé na chaîne bino Silver TV c'est bon la pasteur Vincent na réseau na Facebook au betka pasteur Vincent Makela au monde a déjà arobima déjà wana pasteur Vincent Makela Michel je pense arobima déjà wana donc il y a comme ça ben mission moko ba live l'homme il wanda alors c'est la live na ba kilt ils les cas vraiment en direct et ça là vraiment bien bon luka beaucoup ta vraiment et tout ça là bon ou bien maman tout ça des Facebook oui il y a ciel vert TV ezali donc
beaucoup de monde va émission na YouTube, beaucoup de même na chaîne na ciel vert au talango. Donc même pas na maman Béné donc Facebook na maman Bénédicte Chipatoka Makela donc au monde na déjà naza déjà. Et ça la maman Bénédicte Makela Chipatoka. Donc Bénédicte Chipatoka Makela. Et ça Makela liboso si Chipatoka na suka. Bon, c'est ça donc petit bongo au monde. Donc maman Bénédicte Makela Chipatoka. Donc déjà wana au monde na déjà naza wana des monsieur peut kotsa mini pon ba kilte belé koti na pesi mbote pa moi na ya mobali on na linya makasi na pesi mbote barachi donc ya nga mbote belé pasteur monsieur Makela to monaki na mikoleleki église na yo vraiment to église so kamba ya yo te pour église ya Tanzambe et ce qui moi décadence de départ à bateau. Mais le pasteur Vincent, tout le monde qui va balobaki, lobaki, tout ça, là, on polémique, il me faut tout loba. Bah, les débats, ma famille, les capés de l'église, c'est vraiment très important. Et là, on a mon moi, là, on papa qui est, parmi nous, qui est belé, il n'y a pas de mec qui va lobaki, mais là, on a mon Azawana, Azongaki, à cette église, pardon. En tout cas, on sait que la langue va se dire là, attire la image, on a des nazoba, attire la image il y a pasteur. Donc il y a mon qui m'a l'obanaye, pardon, on est comme ça là vraiment bien. Na course il y a Josué Luanda. Donc c'est la mission ça bien. OK, sans problème, ni na papa ni na moto. Na kaise que décision na suite. Et ça peut-être ya malam. Na kitaki ya. Na kenda pe na communauté mona matete bana. J'ai travaillé na daiko pour ça musala kuna. Mais plus que besoin, et l'eau oyo, et zongisinga plus que besoin, j'avais compris que même pour nous oteya, même pour nous ozoa, osa musala, n'a pas comprendre qu'il y a un nakunaote. N'a pas comprendre qu'il y a un nakunaote, et n'a pas comprendre qu'il y a un nakunayo, osa plus à l'aise. Et n'a pas de réfléchir. Et mon centre et tout ça qui est depuis le mois d'octobre. Et pendant tout ça, les Zolobaki, Zonga, Nazobunda, Zonga, Nazobunda, Zonga, Nazobunda, Zonga, Nazobunda, Zonga, Nazobunda. Et il y a un stade au côté de la Sika, ah, on a coquité. Et il y a un gars qui est mercredi, Naya qui a son asu Naya. Bon, dans ce qu'on a cessé qui est n'engagé na besoin de son akendaki. En tout cas, je vais vous un jour sur la cause na bereka de na na kei na ke na suna sene ni na ke na ko sala chemin na nini mususu ba erreur te na mo sans doute mais na bana o témoigner pour na bereka kinaya mwana muke so na vanda awa na balaka boye malgré tout mabe ko ça na bana pe ko za ko tatola ulam nzamba zo ebisinga na zona bima naza clair na bima ki ana sous influence ya mututé na ngamo ko pasteur aimé na landa ke pe mouvement mututé na zala ke pe na mututé donc na zala ki donc ngai moko seul de na kenena matete na ke na évoluer si nzamba ça sali atomisinga lobi ki na sali na zwa na zonga pourquoi na la précipitation na zwa na zonga awa tant d'ambassades ici c'est parce que tant qu'il t'attend à tabérer que ça n'a ou ngana suna botami batenga maboko awa makamono surtout awa donc na zongi na kataneni ya ndako na ngalo basuka na olobara de papa lobi atoyebi ke makambo to salaki et blessa que vous mettez ma neni ya bato et beti mabaku et pesa qui passe ce qui ne comment causa oyoka qui peut-être que pasteur mina ko kende wana alobaki a fingaki a saka le mot mabe ngayo liboso na mino lokola mwana nzambe lokola ndeko na bino ya monene na senga na liboma mo bakwana na papa et bakwana nzambe na likolo ekayo kelanga mawa alembisa ngai Tolimbisi Tolimbisi Amen. Celui que Tolimbisi voté m'a passé ma refukama. Parce que c'est ma kilo so mon et ça lui ndengeni. Vous avez un sengo
otambola ya motu koma monene ke ngai vraimen bana bakina soko bandeni bene yo ebinga malamu mama Bénédicte nga nazalaka orgueilleux te nazalaka mpe moto ya lolendo te esalenga nde kutu mawa ntango namonaki oui namonaki pasteur leme azongi na église esengama parce que kozo bango bakendelaki tilo nayebaka yango te de bato bakolistre image bato bamona yango alobi nzambe atungisaki ye po atalaki azalaki séduit epa bato mosusu nayebi te soki ezalaki envoûtement soki ezalaki erreur soki ezalaki manque ya connaissance amaki akendeki yo moko mpo ezalaki ono omonaki akosenga pardon azongi na etonga na ye etonga ya nkolo masiya mais batunaki question bongo sikoyo okendeki mpo na nini abi ayebi te bato baolanda bayoka badire na ye moko vraimen baona mais paster Vincent babaka so moto ake okabwanaki na motu akeye mpo azongi peut-être abosani eloko moko oyo ene akozwa ezobangisa o te taki mosala nzambe mama be nazobanga te nasi nalobaki yango ke nga nasalaka bato mabe te nazalaka rancunier te nazalaka conflictuel te en tout cas yo ebinga malamu mama beni nga mpo nasala moto mabe tokovanda yo 1000 ans okotika omona nga na mabe te otika mpe ekokanga na mabe te nga nasala bato mabe te awa nazoloba boye mwana biso José Luanda Brom aoningisa mutu abe asolo to molimo na nga témoignaka nazalaka moto malamu mon esprit témoigne à moi que nazalaka mpe na mwa bolamu ebele kati na ngai donc ezaka basoupçon na mboka na biso soki bamoni oza propre mingi oza pasteur oza propre olataka mwa bien baqualifie ondumba baqualifie aventurier ntango mosusu azolia mbongo église ntango mosusu boye mais pasteur Vincent Makela ya koka koqualifie te po aza moto asali bambula moke teke bainane aza vraiment moto moko aza na connaissance ya makasi po azali bambula ba 20 ans po oza na bana basala ba 20 ans na baéglise ba 25 ans bazali mais aza damu akosa ba 17 à 19 comment expliquer okobima kaka bona loyenge donc mama bene yo yebi quand même histoire yango tokola na bana nga esika moko mpo nga na eme toza badifférence ya mbula ebele mpenza te na mokonde mpe na badifférence ya mbula ebele te donc ntango nataki bango nazalaki nano elenge naki nano elenge ezalaki na ba 1990 90 à 91 naki mpe nano elenge donc tokola bango esika moko mais na lolenge nzambe aza koutilize ngai na barelation nzambe apesa ngai nzambe akameme akofongola ngai omoni 25 ya 90 na 20 ya lelo toa ndenge moko te na avancé moi moke même ata physiquement comme ça même financièrement même matériellement alors bana nga basaki moi ignorance ta bamonaki ngai nzambe apesi ngai nakomofanda mwa bisika malamu nzambe apesi ngai mituka misato nakomaki na tokolobela yango mpena tembe tika eza témoignage nzambe apesi ngai batype tout simplement ndenge wana surtout ntango nakomaki na Range Rover nde esika mpena epelisaki ye mpena komi danger ya komi mvwama or église onga nakambaka mama beno yebi etikala kosombela nga ta télévision noir et blanc te biloko nyonso so natali bien mpo bana babima na église ke bande occupé bango te mpo babaka bino ba leader oza wana donc yo soko ozwi ozaka mpona yo na bana no na famille wana occupé bango te keta moi lokwanga na komi na range mpe sota mwa ketio bongo so nasala mbongo osomba keti te pasteur Vincent soki ozada na range esomba combien de kete mais Range Rover na jupe so ezalaki nakomona ngo ezalaki nini Ariel na nini Honda mais yo yebi ke eza barelation na nga moto epesaka biloko wana eza église te okosa mpe ka barelation mpe zape bana nao peut-être yango basimika tala ntango nzambe apesi yo ministère ememaka motu na barelation il faut soigner ministère na yo parce que ministère eki kopambola yo makasi mama beni mais eloko monene oyo nzambe apesa bango kati na ngai eza baministère baza consacré baza basali ya nzambe oyo ya balabala te babima mpenza na ndenge moko ya balamu kati na nkolo mais baki kotia mpe baministère na bango na mosala eproduire bamakambo ebele ya bomoi na bango ozomona parce que oyo ngai nazwaka na église mo moke nzambe apesaka ngai yo oyebi nakabola yango na bango okosala émission de mai okotuna ye paster moko takabolaka baaction de grâce paster moko takabolaka bofrande na bana na molimo ya te ya menga nasalaka yango nasuka mbula oyo omoni basali ya nzambe aza na église bana na ngai mpo nasala baétranger te nazalaka na bana na ngai bazwi biloko combien ndenge kozwa ngo nga moko basanze mosusu basalaka soki bapesi offrande bapesi action de grâce ata oyo na po chacun nango mais moi je partage ça avec mes enfants
Ce qu'on a ça la nuit. Ce que le bolingi qui est ça là que ce que na voiture net na ça tu boyer. Allez, na kati côté ba piné, na pesi aimé. Na kati côté volant, na pesi mamester. Na kati côté ya ba kit na pesi yobene. Bongo. Bon pour na bango cause la bon pasteur. Ça la kati. Émission to sala vraiment to sala émission na pasteur to nous pasteur et mais non c'est vraiment na l'homme valable na je suis au ça te porter la biso ni wani aussi biso vraiment bien donc pour na ngai pasteur Vincent Makela na ko lo baké yonde ngozana mo mke conseil o pese mo ba biso so ba yi o ya manu ba mo tu baze belé baké ndaki baze belé ah baze belé té ti baze près donc so baze rien déjà na D so baze déjà 5 ba 6 ba l'équipe déjà 6 je pense. Donc, on va l'équipe déjà. Donc, bah, ça, j'ai belé, bah, qui nous va pas qu'il y a 10 personnes, bah, bima. Hein? Pour moi, quoi, c'est 9 batikali. Alors, au pôle bani. Pour moi, côté, bah, on a 2. Bah, on a 2. N'a moi, quoi, il y a moi, si, n'a y a un bal de pôle à 2. Donc, même si batikali, pour quoi, il y a un bagon, qui a posé à peu près, il faut s'en c'est la maison de l'Éternel. Moi, je ne peux rien. Ce qui nous a touché, Bango, qui asa papa na bino d'ailleurs mingi oyo basola kana bato babaka asa papa na biso na sala bango mabete mais papa pe na sala bango mabete et puis papa pe la sala ke mabete mama bende kosta erreur te muto abotu atu na mokili azala koka ezala zali mvanguki ezala za bon sono ezala zali keka makoloba otenga mao azaka ka parent basakana kana parent te parents ça sacré on ne joue pas avec les parents. Ok, maman ben, ceux qui va songi na bango, bango nostu, et ça n'a pas de bango. N'a pas de nagis, ma bengana à tout maman ben. Merci beaucoup, pasteur Vincent Nagis, ceux qui va songi. Donc il conseille, mais souvent qui conseille pasteur pour pas qu'il y ait qui n'a l'oyengi et des comment on se montre autant à communiquer à côté. Mais ça fait tout le monde pas les carans internet, c'est pour me dire que bah na pasteur Vincent Makela propre, oh ya boti na kat na bonzambe ba kende. Et ça polémique, mais toujours le bas, pour ça vraiment triste, tellement vraiment. Mais tout le monde qui est pasteur, mais c'est parce que mon conseil n'est pas de conseil que nous avons atteint l'émission, mon le pasteur aimé. Oh, il y a ça qui est à Kenda. Parce que nous sommes à Monier. On peut se conseiller que moi, je ne vais pas quitter. Maman Ben, on a tout traîné dans ma cambote. Oui. Moi, je suis besoin moi mingi. Oui. Mais conseil on peut c'est que moi, je ne vais pas quitter. Et puis, moi, je suis solo avec Obimisa dans l'église. Si on a des gens qui ont un crédit, critiquer l'église. Peut-être comme on a comme maman beaucoup de santé. Asa mouton zamba bengate. Pour biso adversaire la chose ali, passer son voloté, et ali église pas canate. Mais adversaire chose le diable. Il faut combattre Satan, toi peupler le ciel, toi appauvrir l'affaire. C'est ça notre mission. Si on a des gens qui ont bongo, maman ben il faut douter de moutona. Peut-être à ça, qui toi, ça m'a ça m'a bé, toi, ça m'a ça envoyé à diable, ma côté d'église, à se glisser parmi les gens, mais ça m'a été maman bé. Merci beaucoup. Bateau, ça a bon, il faut bâtir. Il y a bien de malédiction. Oui, il y a bien de malchance. Donc, on va dire, pas belle, ouais, pour ça, nous comment ça, nous n'avons rien, mais on va subir la conséquence après maman bé. Merci. Merci beaucoup, mon sel, nous avons lobby, à ça qui est clair. Pasteur, mais ça deuxième sujet sur les lots, donc question n'a pas vraiment ça n'a pas passé. Tout le monde le Covid-19, donc ils ont deuxième phase nango épidémie. Deuxième vague. Deuxième vague donc épidémie, il y a Covid-19, donc ils ont ça vraiment rage dans les gambuquetés. Pasteur Vincent, les lobbies nous pasteur, vous êtes abisso, vous êtes délivré partout. Et là on est ça que beaucoup ont délivré Covid-19, petit capable balancer bazo kufa. Maman Ben, autour de la question, mais là, tout d'abord, ndegeni nimboka. Pour ma Covid-19, fait faire la carte en boka. Oui, tu as le gagnant sur un adoré répondre non, qui va pas souffrir de Covid-19. Covid-19, on a ezali. Mais si ma Covid-19, et là, on va battre maman Ben. Et ça, la Covid-19, c'est ça, la grave, t'es malade. Et ça, grave, parce que les autres personnes qui font la grave par rapport à nous. Et ça, la grave, c'est la grave, parce qu'elle n'a depuis la sabouille. Banda makamba histoire no benga histoire ngwane bimaki ti lelo na mona mutakufina ngoti mais libanda awa na kishasa na mona ngate libanda bazo mais mama bene musuba abe bakaoneza kutoka kufa yo so mona utakufina Covid-19
Pasteur Vincent na yo mto tambola yo mto ibanga tambola. Nga tambola kate. Bon siko. Bila mto tambola ne mto oya. C'est mto kufina ngaba la mito oyeba te. Bon so mto biso to bande ko ngaba te. Na bate to so bande ko te. So mto kufina ngaba na ko lekisa sa ku fate. Na gomba ko ku fate. Na bando ko ku fate kana ngaba. Et parce OK pas ko kufina na velimo ko yebite. Et ça suspect malade wana. Et ça donc malade wana et ça le cola. Baza ko préparer événement ya antichrist. OK, baza ko masquer mon Covid-19. Mais ça les Camboya 666. Na ça même dans ma image même à topoto na awa. Ouais bitanga na kendenge na New Delhi. Bato ba New Delhi ba kiko ko conteringa été. Ba métro ba bonjo surtout. Et ça la cassation sur 666. Na Inde, ba métro ba tout. Ya na 666. Ce que tu remis tant d'accomplissement ya parole. Mama bene. Bazo cause à Covid, mais nassé à Covid. Et ça na événement mususu. Il faut pas passer attention. Ba keba mingi na makam oyo Covid. Est-ce que malade de l'émotion bimi a grave? Et ça Covid. Sida pa yake c'est makasi. Mais sida e bandé ko ezaki contagieux, c'était ceux qui posaient la relation sexuelle té. Boyoka, bon tuberculose. Tuberculose. Oui, mais tuberculose c'est très dangereux même que le sida. Et ça traîne avec le Covid-19. Mais moi, on a passé, moi, on a des moi, on a des tuberculose, on a malade, on a kisi, et pour être tout, mais on a battu, et maman, et ça, makaba corona wana, na masonge ko nakati, masonge ya diabulu. Oyoki équipe na sozo beta bate, équipe na sozo beta. Bakangi benge na Covid. Bakangi soki on joueur na Covid. Comme on joue bazobela. Ibenga azoloba na radio. Na ça na symptôme ata moko te, na ça na ngai bien, ata fièvre te, kosi te, mais akanga na Covid. Yo montre que c'est comme suspect. Yo yebite que na moko so mama bene, bako me ko so baba bibembe. Pourquoi ça que tu as confié na Covid? Pasteur Vincent on bombardé. Pasteur Vincent toi ça c'est dose. Mama montre que c'est ça parce que yo so ko tuni nga na ko lobate. Oui, aujourd'hui Pasteur Vincent Makiela Michel on a roloba trop. Donc, dans le pasteur, cette question est même suffisable. Tout quand on va Covid-19, on a déjà qu'ils ont maladie et que maladie il y a politique pour nous. Oui. On est dans l'opinion, on te dit que pour moi pasteur Vincent qui a pescar pour opinion pasteur Vincent les longs cannabis ils nous passent les gens à 4. Beaucoup de temps pour la ndenge pour mon le marché. Il y a un marché central et qui menacé fait que calme. Le marché central de Kinshasa sera de nouveau fermé dans de prochains jours pour raison de réhabilitation. En croire l'autorité urbaine, le marché central de Kinshasa doit refléter la bonne image. Ce dernier a donc sollicité l'indulgence des Kinois avant de rappeler que le début des travaux est fixé pour le 22 ce mois. Il a en outre rappelé que les vendeurs seront installés sur Itaga Kabinda dans les soucis d'éviter le déraillement. C'est fou, nous allons continuer à casser. Pasteur Vincent Mboka, pour moi, tout le monde qui frère ma mission en Christ. Béton Félix Fati. Notre président, tout comprendre, est-ce que tout ce qui est passé, nous avons même une question posée pour les autres l'équipe. Tout vivre malade. Donc, nous avons exactement la clé. Tout le monde a vraiment pas trop à Congolais. Vraiment passé, mais c'est que tu as région vraiment qui m'a bloqué, tu vas tout négatif. Tu as une région de bouquet, tu t'es, mais n'a pas passé mon réseau bouquet. Par rapport à ma soeur Lubaka, et ça Kanda, alors on a ça Kanda, alors on a Mboka na biso ndenge zo tambo sa mama be. On dit tout ça tout cause à la Congolais et ça dit aux Alabama il y a tout et ça il y a Libabe et ça n'a ce qui a nini et boti mboko. Tout va mal na mboka na biso. Courant passe. Mais on dit que nga ina yo to lala ka to sala veiller pour ko to ka mai. Hein? Mokolo mo le beti to la boki so to lo ka piki be bang na libanda pour to ka mai. Mais tout ça na commune moko eza commune moko eza quartier moko la résidentielle. Ya mboko ba sasu kona na beni kuna bazokata bato ba mutu. Na bana lokola ba précise bakata ba mutu. Ah on accès kolobate liwe comme le kola bonjour. Kolia passe, kola la passe
eloko moko ya facile na mboka na biso awa eza te. Tout est difficile. Yango mboko yo ndenge nini bandeko bona na ngana malamu obili kama marché central papa ngobila azui de so ba kanga marché nepte so eza ko lokai so pe ba lokiye so ke pesa na bangana boko za mo ba ko sa touchable. Oui, mais c'est pas ça d'avoir touché, mais demain, le batterie va se retrouver en prison à Kala pour les camotés sont bacagés à cause des ajustes. Et ça, tu dis, ceux qui bacagés à cause des ajustes, bacagés te pose moi ça moutou, bacagés te pose yibimbogo, le roi n'a pas donné à yiba à million. Il fallait pas ça à Makala. On va détourner, on va yiba. Namuto a yibi kwanga na balabala, pour l'instant. Namuto a yibi 15 millions. Nana ça ferait voler. C'est bon, on va détourner. Bazo masque mo be ba frère bibi de bango na bakotwana ba frère bibi mais on est ça koloka zandu wana bakanga kango liboso bato bakufa ki mama bebe pour kanga zandu wana mais ils ont tous bakanga zandu ango et on est ça koloka te c'est que bato ba connaissance c'est la maquiller bato itanga ba kamawati mama baza bato ba prima couria bato ba flamason bato ba rose croix pour bango ko souffrir la bato pour bango ça kesendo. Ne savons que les politiciens ont besoin d'état d'amitié, parce qu'ils ont battuté, parce qu'ils ont des démons, parce qu'ils ont des diables. Mais pasteur, puis vous avez rose croix, mais quatre n'a pas plus pasteur pour ça. Pasteur n'a pas dit que ça n'a pas été. Ah, mais pas pasteur, ça n'a pas été. Un bon pasteur ne peut pas. Pasteur, il y a solo à qui on s'en a battu, on a été, parce qu'on a battu ça la montée, maman bébé. Bazala mutima tendeni pour tout le monde ba conseiller na bango ba proche na bango c'est ba pasteur bino c'est que bino ba pasteur pour conseiller ma wana ba passer la iniquité il y a iniquité parfois maman songa na comme le conseiller mo konzambo ya mo konzambo na comme conseiller ya ngobila na ça tant sous démoté ba longoli comme ça pour ba faire tout na ba cracher pour na ye talam tazo kanga zandu zandu ça ba milliers de milliers ya batu azo kanga pour intérêt na ye moko mais qu'est-ce qui se cache si ba ya zandu wana mama beni na ko tuna question et non ne bo e batami si ba kanga zandu il y a quelque chose de fou mpona ngai na bona confirmer te mena ndenge na zomona on dirait ba il y a déjà mbongo ya zandu pa ba ko ba ko songisa mais na to sur ba solo basi ba lia mbongo ya zandu e pa ba to ko songisa ngote. Et quand ils vont na mungongo, il y a un moment où ils vont faire zandu wana. Mais tala, va provoquer trouble dans mboko yo, va aussi s'envoter. Pasteur Vincent vraiment a rejoindre le pasteur Nani. Donc pasteur Nani, en époque pas na yo, comme on est qui monte qui est dans mon Ngefa. La mort de Jésus. La mort de Jésus pendant que Maramba vit vraiment. Marbozo sale mboko azo tomboka fort. Obingana Ngefa wana, to bani ko défendre mboka na biso kala. Bato bani ka Ngefa ce qu'on a tigona ni ona. Ngana bien wana na vraiment ozana. Donc to bani ngana ba Ngefa na mission na ngana canal king. Ero zo ba kenaza la mort de Jésus. De là comme prophète du peuple. Bambule eleki bambule belé kala. Alors baneka ndengwa na banga ndeti. Abanga ndeti. Alors biso ba troba biso ba Vincent yo mama bébé. Ngana bike na kota lona. Pour nanga liwe zero komoko pamba pour nanga oyoki kozala ngobila kozala fachi kozala nani eza to kozala touchable te oza touchable poza mutu nanu liboso ki bo conseiller sima bon moto ezala nanu liboso sima bo conseiller est-ce que président facha bota me président te abota parce que ndeko na biso ba oui tant ça andaka pe kamunde le quelque part mais bango ba ki le peuple d'abord mais ndeso ba comme na poste ngo ba chinga ba makanisa ngo parce que ba poste ezala ka voter. Est-ce que même nous avons pas mais avec le peuple d'abord? Il y a bien que beaucoup de mal de chance. Congolais, tu as la chance. Beaucoup de gens qui t'ont mais tu as la chance. Et puis tu as la chance de la comptabilité. Mais moi, la bino pasteur. Ah, faut te dire parce que tu as renié foi à motuté. Mais la pratique, ça là, et ça va dans ta métier. Et ça va dans ta métier. Et puis, on a ça présent Fati. Conseil à permettre que Zandouana et Kangama. Et ça l'avantage na yété. Oyoki, bato musu baza ko sala pona ko déstabiliser mo continent. Net ba toka bangobi.
ozosala donc aza kosala contre pouvoir ya Fati yo moko bikantu d'abord ya zalaki et là vous comme ça ba osu bakota kata ya inyosa atuka mboko yo bandeko mboko ba eza ko na tebe za boloko comment que le baron terme yamba ki ba pasteur fait ko ke ba yambo o s'exprimer quand même ngala sina yamba me pa Yesu na sina yamba me pa Yesu mais après Yesu yo yebi kenga nazo sala quelque part na zinga mu continuer quelque part yo yebi pe na grade moko munene na longwa musala na ngamoko namona musala nzambe na kozala wana okotaka chef okotaka boy patron okotaka boy mutazolenga yo na boy na nga lokumu wana tala nzambe apesa nga lokumu makasi ta ndenge na za boy papa mama bene na leki bato ebele kana ngolo nzambe apesa nga bato bezala fina sala ngolo lote yo yebinga mwa mke malamu donc nazali fier na kozala enfant de Jésus-Christ petit frère à Yesu Masia nazaka fier na kozala yango kia kozala ne kaka patron zolinga basia bato ozo so boko bosala ba amour na ba bureau na ba boko kendeli fe bino boko kendeli fe lo mukile suka batia mama après la mort il y a aussi la vie so ko so ndakaka o nga président gouverneur o nga président mabunda azalaki président assemblée nationale lelo azali baloboli pour mona que mandat ya l'été silaka bokonzali koleza ezana bokon pardon mukili ya na suka na yango mais bokonzila nzambe saka na suka te mon pays va très mal maman Bénédicte pasteur Vincent mon qui conseil pour entourage à président na biso baza aza pe mon frère mon pour la biso ya frère en Christ donc na ko que pour entourage na bango ezapé na bino ba pasteur ozana. Alors le loup va pasteur wana ba peut ça conseil à ma bête moi qui conseil pour pasteur ba moi pembeni ba transmettre mon message pas à président na biso ce que ko comme ya bango ba me comme ko ça conseil à malam ce que vous a possible naza na conseil te vous a conseil te pour ni pasteur mais baza déjà conseil na bango mais yo posa musiko qui peut ko ba conseil na ka ko conseil bango ndenge wana bango na ba pasteur na bango na bokenda ni fenu parce que c'est pas qu'elle a beau une éco pesa pour na sala ko so yo kasi bayoka aza vraiment la kanda makasi est-ce que kasi bayoka bato baza l'état d'âme te muto aza l'état d'âme ta yoka kate ti ba ki ba yoka pour aza bana baza mabala si ba kende l'église est-ce que matia ba tia dans l'église auto tia dans l'église basala kana ngoni est-ce que parce que c'est matia au terre bana on peut pasteur on matia na yebite pour le comment matière prospérité au global au kende poto au kende boye ça na maman ben on ingana lo bate pasteur mais to kim engonge ko so comme on a ke on ingana lo bate na plateau na yo ko bengi sakanga te o menga tele manakele na ngai ya lobi o konta makala to ba mitiki no mapa ku ni pese pesa et ça coûte c'est pour ça que na mapa vungule et ça on va gagner makala maman ben azo ba makala ok, nous sommes tous les gens parce que nous sommes tous les gens. Au monde, c'est quoi? Mais pour la mboka, tu comptes dimanyoso pour te faire la nzambe, tu comptes dimanyoso pour te compter la terre en matriculation pour y avoir ma casi à la maison ya calamité mboka vraiment qui la moi comme nous vraiment éviter donc nzambe vraiment ça la grâce parce que c'est matin to kanima parenthèse wana. On va bien ça conseil pas parti béton. Au boy déjà pasteur. Tellement marana les gamins muké. Notre bien-aimé, notre frère, vous êtes Banom Sotoboti. Tout ça, la fierté, on a que frère en Christ a compris président. Pour ça, il va à loge, mais frère Christ, bon ça la paix prévia pour la sécurité, bon ça bana, Nanzambe. Tala, Papa Fassi Béton, notre président, il y a que après, vie à Moukiliboyi, vie à M. Sarakasi Maliwa. Mokola mo fonza matuna yo na sala ki grâce au président au sala kadi pona colona yo il faut la faire aux frères en Christ bato mususu monique bazo sala contre mboka bazo sala contre ba peuple mais bakala mo bakena makala anatana bako talifelo bakena na makala bakena dia fungule to mona kamera kana baki boko ba mususu wana pone bozo tika ba bakena makala yo ko sala malamu il va dire que la justice élève une nation. Donc il faut Fati abeta c'était bateau ye colonaye pas comme le rôle papa bisonyoso ba sepe la paix à cause de couronne munena ko konzali kolo. C'est très important les Camerounais koloba. Alanda bateau va permettre ba flatter. C'est très dangereux.
Merci, pasteur Vincent Makela. Je suis sûr que le message que vous m'avez continué à remonter mon condamnation en boca et commis. Alléluia. Vraiment, la montée m'a beaucoup de vraiment aller car pour battre là plus comment il l'a eu et parmi ma danger nion so ça la contre yo pour surtout ça la posa non aux frères na biso ya Christ papa na biso et ça ni les sans effet ba danger wana na ba rwandais ba to ba votre somboka et ça ni les sans effet un jour boko somba na bamboka na bino boko kendaka na bamboka na bino o eza mboka na bino te po borenya. Amen. Pasteur Vincent Makela. Donc, si j'ai sur moi, je suis, si j'ai, oh, c'était ma baisse, mon quoi grave, et aussi la malélo na YouTube. Merci que toujours là, n'a pas la abomination. Mais tous ces bâtis, pasteur, bon ça abissonné. Hein? Pasteur Vincent Makela. Merci. Parce que beaucoup ça na. Mission la bino na internet Tony mais comment on peut répondre quand on peut en fouer te tozo bosana te biso so biso tozo le kazo kapona modifier ba tukote ba tumalo banzambe ba to bongola motema ba tuba ndibela Yesu Masia parce que mon le diable abani ko monta ma pole to comme na tango ya apostasie tango bando de la foi mais rôle a passé c'est côté ya ba to ko la sa ba tunzela nzambe po ba to babika merci pasteur abi bazo bosana te mais ngapona na moni bazo bosana na bango bonani tozo mona ba guerre ezo sala makasi na YouTube to mona ki eucho le kande ko na biso nane Jeff efonge na pasteur nani na frère évangéliste Roger Baka bazo fingana grave bazo fingana ba oya ki soki pe ndenge banzembo salami na YouTube donc inoko banzembo ngote po et ça la ma trop ba benga ki bazo sala nzembo ba osala wana yango te et ça biso passe trop bazo fingana fort. Alors pasteur Vincent Makela to ko mona susu lelo na mito to ba internet e peli na pasteur Denis Lessi prophète des nations Denis Lessi contre les musiciens profanes de Tobenga bango ba musicien mokili parce que Denis a commencé à lelo yem ta komi lelo ibenge ya musicien ba fali comme il passait c'est l'émission fali ndazo pesa vraiment fali de mikolo fali de moto fali vraiment de makambu siko wera elo côté JB si à époque le moment les cas ba inonce dinde bango pasteur Vincent beaucoup pas porter parole à musicien et bandabon to ko la na Vincent Makela le racheté de l'Éternel, petit frère à Jésus-Christ. Il a gravement converti. Koparakangana batuanati. Mais vas-y passer la nzambi vas-y na bino. Na bon libo kalamito ngo comparer na Sankara. Mais va comparer moninga na Sankara. Oui, le roi de la forêt. Yes, c'est normal. Abiwana azosala ki Sankara. Lui c'est normal. Papa, maman Bene. Mutroko la nga passer 25 soit le kotanga na poto comme si on a ça lelo. Na que le télémaka, tona que ça la mission na YouTube, pendant le bakamba wera, na le bakamba ya ba jibe et ko bananga ndengeni. Ba ça ba sata daté. Ce sont nos frères. Oui. Mais makambo na bango etali bisote. Bisoto zana pona côté ya bokonza likolo mama Bene. Kola tsaba tu Jésus Christ. Tous les gens qui Watanabe a saliboye, oh il a subi à saliboye, et talibi sauté. Il faut ma chroniqueur ne va pas un pasteur, il est là pour prêcher la bonne nouvelle. Mais comme ça, nous mettons la verset. Côté ya sango malamu, ceux qui vont battre dans Mukana Matthieu chapitre 28, verset 18 à 21. Nous sommes là que pour prêcher la parole de Dieu. Pour prêcher la parole qu'on a tchabato Jésus-Christ. Il y a son baki a tiki biso na mukili poto tia son malam. To ça ça va to suba to ça va bandu suba e kolenaye. To te ya bango ba to ça oya lobeli biso. Oya lo bana biso biso to ça bango. Est-ce que son bana so que to te ya we? To te ya ka wini subi? To ça la classement va fali. Te abaki to la kisabatu. Oyo ya pesi biso. Tout comme ça va te yekoli na ye. Ce que yo makambo yo ndeko Denis Lessi na bengi ndeko par amour. Azakoloba. Ça n'a rien à voir avec Bokonza Likolo. Par rapport à Nine Poya Bakike, dans le 18 et ça la mission souvenir na bango album na bango ko beta msu pour beta. Est-ce que vous m'avez? Il y a dernier ça sala sorcellerie, à sala magie. Pas ba datu wana. Bato ba ba datu ami ce sont des francs-maçons. Bato bazala kati ya musala mulili.
Ozomona. Donc lui, il est là pour prêcher seulement la parole. Si on va continuer même à ta question, il faut avoir la manière moko ya kolobelango. Mais toute une mission, ça ne va pas kolobelanga makamika ya banzemba mukili. Et puis so ba tunio, oh eloko na lelango mabe. Oh mission na lelaye mabe mutunangati. Mais bien aimé. C'est ce que va lire comment on lit amour en mission. Kolobaka bo comité mama be na ko kanda. Kolobaka bo comité. Lobaka ba komi. Que va ma collègue na. Na beno kenanga. Na kenanga. Mes collègues na yo, comment fixe ba kanyoso. Moi comment fixe ba kanyoso. Na nepso ba ya ba mi ba na ta na ba satan. Na ta ngelo. Eh donc tozolo ba pasteur mais ça répondre biso par rapport à question na yé a comme une porte-parole il fallait alia kanembo mapeza. Et ça m'a payé. Pour nani. Si comme ba fali ko ba crédit, moi bon la monter bezate. Pas on me tâter à Kabangazo, ah, dans Swano, Batara, le Boko Boye, ah, et Kotanga Fort. Bon, si Koyo, Bato, la montée Mandeli. On dit que Bato, ça, papa, Madame Mukili. Et ça va passer. Pasteur, mais ça, on va bombarder sur ma caisse. Pasteur, mais ça, n'a pas ce qui n'est par exemple, hier, à l'objet, elle est là, Fali, ma bébé. Nous, on dit qu'il va falloir ma bébé à la binote. Si on a mon aux côtés, ma wéro, c'est pélaté, ma wéro à ton ezala bawera ezala bafali ezala ba soki ba inosbi soki ba nani ba kabose baza ba les oiseaux de même plumage un pasteur a que ça l'émission té a que télé matin pas ba pré ouais c'est ce qu'on ça publicité la bango ozo prêcher bango nous sommes là que pour prêcher Jésus-Christ ba faina bawera bandi mena Yesu Masiya pour ba kota bo konzali kolo si wona azaka papa pasteur Mouta bala pasteur, babengake maman pasteur. Ouais pas bala pasteur. Faut babengake papa pasteur. Est-ce que papa pasteur ko sala baba? Ako sala ka ozo sala mukiro sala sunanza. Et ça la raté? Si mukonza mobenga kwa akom na position mo. Si comme ni bawera, ba ko ma ben crédit pour nani. Na ba sura parce que bazoko na un pasteur. Azoko lo ba makambo ye longo banité. Azolo ba makambo na kobanité. Siko bato na bazomona ke abato to basaka lokolo bato lokolo biso. Or ke biso to ça va mise à part pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Ngana ko tele maté. Même atama baba le wana bakamuku na sala. Un pasteur ne peut pas faire ça. Pasteur mais donc na mambo belé mais tout le monde qui une émission mon pasteur de ministre c'est là qui were ensemble de le roi de la forêt lobi ke yenga zawana avec kimia mais to manjoy ba kotomboka. Mais depuis que pasteur Denis a dit qu'il n'y a pas de la bagnole. Pasteur, mais tu tombes commis et quand tu dis que tu es comment tu dis que tu es au sommet de Dingo Bakoti. Mais Dingo Bakoti, hein? Au sommet. Ngai ko noka kimo badir moko be Dingo alobaki. Mais quand nous avons ça dans Nzambe tanga na bina zala banjoyi, yo ko lo batate na zala Saint Esprit. Yo lo bakena zala banyoka. Or nyoka zali nyamoyo Nzambe atelemela. Oui. Au sommet, bino et sa propreté et so fingi sa kombo ya basali ya Nzambe et puis et so comme ça tu vas crédit maman que Jésus a existé raté. Or que notre Jésus azali vivant, il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Ndeko deni lesi, ndeko nangai. Na be mata moninga. Tika biloko wana. Ozo sala bo soni tout d'abord. N'était pas yo ka no solité. Oyoka no, n'était son sensation ni bakato yango. Po nanga makambo solo ba tant que pasteur kaka na couleur qui pasteur na zana ngo mama bene. Même to linga na zali pasteur na ko sala boto. Na ko soni. Et comme ça ngande ko nanga deni lesi ba courage azana kana yango soki nzambe mtapesa ke to diable na limite ko fisa nzambe. Il faut diable mtapesa ke ba courage wana. Pour ça la mission makasi ndenge wana. Olo bakende ba finga nga sala nga bien, ba selinga nzembo kunoki yango bien, ngale nga soko tanga kombo na ngai, esa ndenga madame. Yoka, Félix waze kaza pasteur te. Maloba boy, solo mabe pe yebanaka. Mais ba to sepela kana yango te. Papa Deniles, ko kasate ka soko tozo tala yo, ozo ba fi, ne ba to alingi yo. Okipo ka sala solo mabe, ba tozo tala yo, mais ba so linga yo te. Na sala mono mtu ngani boma. Aza usa kontra so bele elogios. So tu ba no so kontra so ba ko so. Aina succès makasi. So ali ko ngaka elogios. O mone so asotambula boy. Elogios. Mais succès na zaki akochola. Po aza liboma. Et c'était pas ça na ndaku, pas ça na mbongo te.
mais l'autre monde comme la question répond nani ndeko bana wera pe batombo ki okuna leki pour rendre qui non peut côté pena ndeko faire ya basé belé baso tombo ka okuna pour faire tellement monde mon père mon kiazo yemba yoka ozoyo donc ozoyo était vraiment pasteur Vincent ozoyo ozoyo comme mon mangolobi ndeko faire passer ali nzemo contre les donc comme mako swana comme moi badi na mona pe moi no pomba mwana yo koko na koloba mwana koko pinga et pas ça que monsieur mon contre pasteur abi pasteur de Niles comme il na vie na we ensemble le roi de l'Afrique oui moi si otoni c'est comme maman comme il maman bene combat pas no baza censé peut-être faut nous respect mon boy maman bene eza soni ngai na place ya papa de Niles na benge papa na ngate pas azam moi mobile mais non parce que respect pour ça ndeko mobali pas ça mwana mobali eza soni tika biloko wana na pesi yo conseil pour na lingaka yo moninga na fingi yo te ndem no finga facilement parce que mbomba sala ka boy ngala na sala yango te parce que ça moli mungo santo tout d'abord ko finga eza démon mutu oyo azo finga bato zana délivrer te azala bilu mabe moi je peux pas injurier vous comprenez mais na ko pesa conseil papa Denis Lesi tika biloko wana na rana yo bande ba biloko pomena bolinga mi mabezi bolinga lokumu prophète des nations tika to peso amu mais biloko zo sala na couleur na yo ya kimosali ya Nzambe ezo bala na te et puis ozo bana tika azo bana ko tika te na ko kota kaka quel courage mais oza limé na moli boni Dieu fait fonge kuno zo finga pasteur charlatan biloko mo bon zo finga na fort moi conseil que pour na déclaration ndeko Dieu fait fonge aloba makama bien ta terre bien mais ma bena ya papa Dieu fait faire le sous azo finga est-ce que bitumbo so to bunda kesa molimo to azo ya comme son ya nzote asa ne erreur ya grave lobande ka beta guitare no zo yemba bokeba na tangwa suka bato mabeba kobima wala sala normal mais nzembo sala wana se mais banzembo zo so yemba na ba nzembo ya keba ya asala na ye bango bebi bato baza ko servir biso to zonga sakate to finga kate soko ta sala kuto za kuto bien parce que bebi ke boko yeba bona misana bango ngana ko tele matana fare na patana me ko finga bato boy osala ka boy bango basala ka mabeti. Merci beaucoup pasteur musu sala ka zo finga bato soki combien prophète betratu akenda wa ya sala ki passeport spécial ya péché raté baninga ka mabe mutu malam o bindika suka. Merci pasteur, mais c'est au continuer pour mes missions. Et cette émission, il y a ma casse, pour tenir sur Marie, tout ça, l'émission pour édifier Balanzambe, au bonheur, on fait perdre les bangots, tout ça, on a dit la balle à Nabilo côté, et là, on a tina, on a distraire, bino pamba, bosser la Ranzambe. Donc, vraiment, merci beaucoup, na équipe Mobimba Silver TV au bon avec na caméra la biso Josué bambo ba merci na belé ba bonne année na merci bande ko tout bonne de cette émission na mission na pesi ma petite sœur Allégresse Azabou wana na fiancé na endo inanga voilà na vraiment émission à live et ça biso ma très bien donc bon ouais quand même pour voir nouveau marié ça vraiment biso de pas ça merci beaucoup. Merci pasteur, merci comme ma bande kolanga nyos ba merci bébé na bébé précieuse que j'aime beaucoup. Merci Bélé Barachi. En tout cas vraiment pasteur mais ça pour moi un mot pour la séparation de l'émission. On peut se mettre ça en mode terre. On peut se dire en mode si les gars. Et bah monsieur Bazali. Le to qui m'a Bélé. Je suis déjà bonda Sylvie, c'est moi, frère Patrick, comme dans l'internet. Sylvie des États-Unis. Frère Tony au Brésil. C'est Sonia en France. Sœur Sonia, vraiment, Pambo, tenez belé, merci vraiment, la raison à la ciel, vert TV, to wande comme trop. Sœur Mimi Tomadouda, na pese mbote mingi. Papa Edi, maman Nancy, papa Anissé. Yanze Zamakela Ferdinand. Frère Bassaoula. Frère Bassaoula, merci beaucoup, pasteur. Ça, un mot pour l'émission. Na sepe maman ben ndego ya bingai. Je crois que Zamba la soukate, pemba libosote pour mbula o ya banga. Benga kanga. Et ça la bien. Na zamba makolo be belé. Biso to ka pona ko recadrer batu. To finga kate, to lukaka ba beste.
mais toi pour na kozongisa yo na nzela ozomona de balingami so omoni ke makambo lobi esali yo pasi osepe na ngote limbisa na sengyo pardon mais je crois que na mabete mais so que sepeli si yo omoni ke ndeko na ngai a reprocher na momuke zonga na nzela ponga na yo tozozela moto moko azosonga botala ba événement so le kana mukili covid yango le kangi bukulu mobimba ba confiner biso biloko abonné à salamate et so que Jésus Christ revient bientôt on mi battre la battre qui bo santu na yo potobika pona mukili to me la raté so ko sali 80 ans ba posanzo to surtout et lembi et les mythes, on a dans Mukili, mais pas to kendaka l'éternité. Mais c'est encore une fois, maman Bene, Zamba Bolomi, la lumière. Merci beaucoup, on a fait la lumière, pasteur Vincent. En tout cas, monsieur la Bissau, le comme la soupe, bateau pour la maison, tenir sur liberté. Bon, comptez toujours qu'on s'abonne à la chaîne, la Bino Selver TV, pour s'abonner belé. À bientôt, monsieur Maman Casse, je vais au côté, on a ma savon, la monnaie d'abord, que la 5 déjà, Calamine Tezo, il y a déjà, en tout cas, merci à tout le monde pour la émission. En tout cas, ce qu'on a dans ce qui est concerné, bon, on a mon thème, au fin de la bisauté, pour au fin de la mise à fond, la banane zambité. Donc, bon, on a mon thème, Zamba, je viens de Calamine, mon kilo, qui est ma comme mon kilo, les asunga biso to mona ni bona ni mwangu ya sima na ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert